Expérimenter grâce individuellement la relation intime dans ça. Azol les capables sont pour le problème de la mission. Sentir la catina, sentir le corona, sentir le corona. Tous, Seigneur, Simba, Simba, Simba. Et pas il a caractère. Somola. Biki Samis. Saute la automobile pas. Je suis
Le moko on a mboka ya Congo. Sala bisobula ozanga otonda yote. Zambo batela ba mboka nyoso mikili nyoso na se ya mabele. Kinye na biso te pandaka na yo. Epai bakonzi bazosuka, epai mayele na bato ezosuka. Zambo sala Congo telema na ngwende na yo. Liloba moko. Congo ezwa kinya ona lokumu kengo masajoli ezonga epai na yo yango tobeteli yo milelo. Galates chapitre 5 c'est 10. Nous allons pas pour la vie. Galates 5 verset 22, les fruits du Saint-Esprit. Galates chapitre 5 verset 1 à 2, Nathalie n'a pas montré ici. Galates chapitre 5 verset 22. 22, Nathalie n'a pas montré ici. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Amen. Tikanzambi a famola yo. Amen. Tufandi na komona Yesu. À chaque fois que vous savez ma case, à chaque fois va relancer yo. Fois la rétique à la bongo. Mona kofiba wana. Tout dépend de toi. On va couper une visible main qui s'attourne exposé à Kodima. Oui, ça à Kodima. Azo fortifier maths. Azo dit ça va que tout est possible à celui qui croit. Il faut croire. Ngala zo sentir bonheur wana na vie na yo. Makabanzambe ezala kabo. Tuyikoli de pardon. Osali nini na mateya lelo yoki de pardon. Ennemi yo na posir nini. Avant de parler de pardon, tu regardes l'ennemi qui rôde. Tu regardes qui rôde en pleine activité. Dans l'ensemble de la cola, Mikolo na Mikolo. Aussi, dans ce nid, les aussi si prédication et qui nous sommes gâtés. Et pas une ayo, Matéa, et ça le cola va nouveauté. Il y a des lamba au toulata. Nasana siteni lendi na kolata oyo mardi na kolata wana mercredi na kolata wana na kuutiliser bateni nyoso na ba défilé ya kinanga ndenge na zobima ndenge na zotambola ndenge babina za propre ndenge babina na zakana bilambele ndenge babenginga saper. Il va kobengo mokristo lelo zo binisa biloko nyonso zozo na ma prédication chaque jour. Intention ya mosi na Nzambe yo kozala mi kozala parti ozala na statut wana parfait ya mwana na Nzambe. Tolobeli yako prière ces amis ozala kote toke tokoti na le pardon. Olimisi banani otikali na posture na yo. Toli la foi. Tote yango na fombe moko yo ko comprendre. Foi tolisa instrument ya métier usage. Toni na kanango liloba na Nzambe. Tobengana kanango ba démon. Tobikisa kanango ba malade. To senge la kango bilo kaka na foi mokowa esali yo nini rien. Allez, ezaka bemi biso lelo na ba fruit du Saint-Esprit eza biloko moko oyo ezoyeba ko démontrer que oa charnel
na image ya Nzambe. Les asali mutu nebe afuli pema atili azala indépendant atambolaka aliaka mutu succès makambo ya malamu. Mais Satan pe asala lolenge na aye pona ko détruire aloni pe aye mutu abebi atili ba prophète atili ba pasteur atili ba berger atamusi ba l'esprit wana oya yemoko ya mwazaki na possibilité ya kozikisa ba mboka azaki na possibilité ya kolancer ba sort bato bakufa bakotaka na te. Et na kolingo na ye na Jean 3 chapitre 16 wana lingaki mokili asalini atindi mwana na ye moko na likinda. Soki toke plus loin alobini amoni lisusu na mabele mutu moko asolukelongi na yawe te bato baza incapable na kobika nde alobini asengi sekulu na loboko na mobali ye moko lokola Kristo akiti na se ya mabele. Misère wana tomonaki yango na Apocalypse 5 agneau na véritable Dieu oyo afandi na trône asoposede livre babi mutu akotanga yango aza te nde Nzambe wana azozwa azopesa epai ya agneau Nzambe elokola Jésus-Christ oyo ase sacrifié mpona molako na bato à travers Christ. L'événement de la terre est commis géré par lui-même. Voilà les gars qui a sali les aïe, ça va pas pour l'école de dimanche. Nous qui parlons de l'autre Nicodème, aïe pour le caïs. Yesu ayisedede mutu mala mezanza mutu akoyi kobika te soka botami na mosunipe na molimo te. Alors sikoyo Nicodème azokanga Yesu alobi na age na yo mutu monene boye alingaki aminimize te alingaki kolakisi kaka makambo ya Nzambe révélation eza epai ya oyo Nzambe alingi korevele. Révélation eza ancienneté te. L'expérience peut-être, mais la sagesse c'est Dieu. La révélation c'est Dieu. Il est révélé malgré tout qui grand prêtre naïe. Asara makokia koyeba te ndenge mutabe ko bota na mai pe na akoyi ko bota ya sika. Abi batako tasuna ni mama dite. Mo ko bota na mai pe na mulimo te adinya kokozi na likolo te. Mwana Nazaro, est-ce que nous avons beaucoup de choses? L'andaga malade, pourquoi les fruits? Au bout de la main, dès que vous soyez baptisé, il y a confession, il y a acceptation, il y a Christ, il y a colombe mobilis. Au bout de la main, vous avez après les baptêmes, biso to ya lisu maseya molimo mosantata mosaliso pourquoi alobaki na Jean ozanga bokokoka kotambosa bate alobile consolateur wana koya akotambosa bino na vérité nyonso na semo nyonso akorevele bino liloko eza caché. Nde ayebisi bayekoli motakende epai te botikala wana bozala wana bino bokorecevoir nguya mpo bango bazotuna feti mode kozala mokolo nini nde kokebwadi ngonga nayebi te tan nayebi te wana Nzambe alona agire miloko nayebi bokorecevoir puissance nguya oyo kotambosa biso ekosala ke bino bozala batémoin na ngai na toutes les quatre coins de la terre. Mokola wale ni koki molimo konsantre wa kiti aye epai na bayekoli bango mpe na tour na bango zafuki balobi na balangue ali bango mpe babandotambola mpona kobanda kopesa kobondela mpona bati azorapela alobi le consolateur akoya
esengeli na kende soki akei te consommateur akoya te lela koya ngai na papa na tokozonga na forme mosusu tokoya kofanda katikati na bino bakristo nyonso oyo bayambi yesu masiya lokola nkolo mpe mobikisi batambusani na bolingo mosantu. Alleluya. Na bandeli banini nyonso ya mabele babotamaka defu obotama ya sika nazwi libatisi nabotami na molimo mosantu ya sika nazwi bapema Saint-Esprit. Pourtant oza essentiel na biloko nyonso tozoteya yo po elemo oyo soit eza kati na yo soit aza te soit aza triste linga te ya yo na manière oyo ozozelanga te mina linga te yo mpe kokomprenaka makambo ya nzambe te fo soso lelo monini nazoloba molimo mosantu aye koremplace Christ aye koakompagne bato na mabele la grâce yaza de Dieu, son esprit pour nous guider. On a co-inspiré biso véritable parole, zéveni nito tambola, volonté ensemble des amis. Neyi katina biso abimisaka 9 caractères façon à kosalela. Molimo mosantu aza esprit oyo aza caché, oui, mais aza démontré na ba 9 signes oyo Bible ezolobela biso. Prudence ou l'unité, la foi au salut, les pardons au bourri. Dans les pardons, peut être là que l'on peut le bâtir. Pardon comme il va vous saluer. Bato mabele balingini. Donc soka linga libis, alibis. Ce qui pas boy n'allait à boy. Donc pardon est comme facteur individuel, erreur grave. Pardon est spontanéité n'a pas d'ensemble news. Okita on matafoli kala kolindisa. Olinga te. Et sa décision na yote neolinga olia tsaki malesu. Você